Baba fimo bosotali ka kopandotali ka kati na ye. Kizaka lokwa nzoto na ye. Kimutema bena nzoto. Na elongi. Na munoko soko tali ka mabe nyonso. Balata musiko basepela na ba bénédiction moninga te. Ezanga te. Nzambo bato basambela ka yo vandi yo la kilamu. Ah, yo zana. Ezani et sans effet. Et qu'on soit Sarah Tolate, et qu'on soit Karine Mokotite, Ozanza. Omoni yé pas à glisser, man, il est très bien. Omoni vie à souffrance, moutaïa, n'enga bien que merci j'ai. Ya, omoni kutu ya le bakutu ke. Oh, j'enfant là la pas futur. Ya bandé kola la wapi. Avant j'ai la joie. C'est boye bani. Oh, il y a ndola na bandaka bakamara. Abandé kola na bandaka bakamara. Na biso ke nani fivete bandako souffrir makasi. Si j'ai la zouande, fivete ando vanda bani koto bana koto nyonso kota vanda papa camarade tambolaka. Ndaku te so talié bo nzoto makwanza. Otalié bo nzoto mapalata géographie. Ezomona. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarah Tola TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons un Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarah Tola TV. Vous devez vous montrer contrat en Aïe. Merci à vous. Bonjour, bonsoir, ça dépend Herbor Talabiso, Nasara Tola TV, Boza Ebele Yakolanda. Émission Vérité, Vérité présentée par Paul Moukendi. Moi, Nasura Moukendi, Yamukolo Malelo, et Salami Bongo, na beau marché, na commune Yabarumbu, Bishuro Wapi, Toyoko Yamba Bongo, Mopanzi Sango Oyo, Albara bien, Janvier Wata Mokonzi. J'espère que Banda a pris Kolonga malade. Et ça le rôle à tout le temps, il y a rôle sa maman. J'ai une émission à Bino Bolnami, vérité, vérité. Un rôle par rapport à Libala, il y a Karine Mokozi, Banda et Banda. J'ai envie d'aller lobby et pas na bisoté. Il y a moi le l'autre lobby ça janvier par rapport à Mambo Libala. Tout bon ça ni pété. Bablo qui chaîne il y a Fifet Mayamba. Retourne à lobby mouta bloqué chaîne Sarah Tola. Mais qu'aucun mois pe oyo ya pasi aye kobanda kofinga janvier. Janvier asayeli
moto bloqué chef otangi kombo ya Sarato mais ko finga janvier ba propos ya biso ezo de mana monoko ya ndeko na biso peut eza vraiment malamu te yango wana nga pe problème ki na baki no na kita sur le terrain na kutana na janvier to me na ko sula eloko nini ezoleka entre ye na ser na ye bazowela nini voilà makambo to ko sula mukolo mwalelo yango wana je dis un grand merci l'équipe technique nanga ozo camarade na tonga lelo merci na ingénieur Axel Watali bongo sima caméra merci na bon de livre bon c'est qui marqué à Bungisi papa na bango mes condoléances mon frère courage eza nzela na biso nyonso papa akei biso bato tikali bino bato pe botikali nzamba lola apesa bino makasi toujours merci na maître avec Adibo esprit libre autotombe avocat de Barbas mon vieux merci Pena Papa Guy Bayena, le conservateur de la SAPCO italien. Merci na maman Sylvie Bayena, motema ya papa Guy Bayena, le conservateur de la SAP italien. Balobi mokolo ya mbotama ya réel Bayena ezalaki ya koinda, na esa inokane na esa bino 10 000 taba, 10 000 ngombe, 10 000 5 kwanga iliamaki bongo na Italie. Tout ezalaki danger vraiment. Papa na maman ba sepeli 6 mois na ye parce que azali bongo aîné de la famille Bayena. Merci na papa Stone Panzu pour na nyoso sala rapona ngai motema ya maman Mami Irène parce que voilà Montréal fungola nga plateau bandiko ba de vous janvier wata mokonzi bonjour. Ouais bonjour Paulin. Bonne santé. Ouais par la grâce de Dieu santé kitoko super aussi kandi nazara janvier. Ozara janvier. Mokonzi janvier wata ndika ba maman balilanga ndika ba fanatique tout balinga janvier ndé pe balinga kandi na lubaka moment tout janvier na bino tout na bino ya tembe na bino mokonzi moi na pile ya ba mama tout na pesi nombo te c'est-à-dire tous en mois de mars to profiter ba mama ba bonne fête ba marche ki ba masa mindele ba masi vimotivi ba nadini mukendi on a la Chine na pesi na linga ba mama tout ya la Chine trop na linga bango ba ma président na linga penza bino vinanga Jean-Robert Vita, papa na Yuri na peso bambote place oza, on a penda ba vie na peso 4 na bosanité. Papa King, na bien que 3 fois papa King, au senti moi na poto ya kala. Bon penda ba na poto te ya sika, te mais ya kala papa King ye penda. Ndé moi na papa Guy. Ya solo. Papa Guy Bayena, le conservateur de la salle. On là papa King na kati New York penda poto ya malonga, na peso bambote janvier na dino ye wata mokonzi. Na bike malobeza pa polenga on peut ça ba réponse. Merci Janvier Wata Yakolo Bezali banda Karim Mokonzi abali na ntolobi sote vraiment to yambaki bandeko mo ebele mais yo na mto yambi yote et monsieur Zondié to zongi moi si mamuke na actualité ya libala ya Karim mais marqué mambo ya Mike Alamba ezo dominer mais na CC o senti que Karim Mokonzi ezo peser te ya pesa kaka leader de madame YouTube fa pesa kaka na ndenge mabete nga za loka prophète ngamba mna lubaka yango lelo msusu bato bakumo sel on peut banaliser mais ça bato et jour na be Karina obota ko bala onyo subolinga ochai point na ba vie on a pena samia na Francine Sambwisa place azana peso moto place za wala pena mama ya motema Francine Sambwisa na kati ya Londres na peso moto sans mama na Jeannette Lembe mama na Jed na France wana na peso ba mbote na isa bato kari dans un mois-ci luka mois-ci nyonso ndo mona ba Sarato la babota yepa kobota ndo mona ba Sarato la babala yepi ya kobala na ese bato boza na biokani mais lelo eze sengo kari na okena bino molo abi lelo babanda ni na Fredo tabande kuna fiançailles kangalo pango nyonso religieux aposo asisi makambo wana parce que tota la soto zo bana mapasa tota soto zo ta mona bébé Chanel to yibiti uzomona mais nga pena no préférer Karina bota bana mapasa so zo bana mapasa parce que no linga ni pole eza pena mwasi na mobali apema na emba mona calme no mona soko batu boya so changer mona voilà j'avais mona liboso aussi baleki et c'est mon aise na nini mami na onazi bonga penda Pauline banda banda tunanga Karina na zemi nga oloba penza tuti kwani omoni YouTube na biso oyo kimutama bebe comme c'est ça
soka za nango nzambe kama taoyeba soka za nango pete za kapa nzambe bozo mona bato bakomencer la analyse ya zeni ya mutu soit disant eza ou bien ezate wana eza kimute mabe mal placé au monde avec ba jeune garçon moko boya ba pédé au monde ba jeune fille boya ba ndumba au monde ba jeune fille boya ba boma munde ya ba mal placé au monde hôtel penda fille boy obité au cadavre mbomé mais soka vandi ko finga Karine ozwata idete mais na revande lo Karine vanda na Kinshasa na oya vanda différence eza mulai Karine aleki na vitesse banda wa tikuna na kidiaba na propre na kolata na makambo nyonso non na Kinshasa boso siku na mboko za Jésus Christ loko apoto obiso nyonso toreva tokende oyo place oza de jondo za rano orivara un jour okende mais passeport ezate mbongo visa ezate mbongo billet ezate kwa nana kosombelo billet nanya na ebité nde baninga kutu bakoma osala lelo bakotapinda nani ngata garçon moko boye amemanga poto mais yo penda bando banda na YouTube non tout le monde a mobilité ce que moto le belana na banini na robela te na robela fivete directement je so ta kina fivete nazo takine nazo lobela est non finge non finge o moni nga finga batu te nga lo barba yo lo barba vérité yo lo barba na mona tina pendant ko finge bembene te mbisini te na ndenga respect na lo banika po changer en plus na lo ba makambo o to mona voilà to yebi na YouTube bato lele ba fie bele ba osala ba ozo ba na ba zo ke ba poto ba zo linga bango o mona zwi libala ne ba te misu pe ba otala pe ba zo zo poni ba teka pe ba face na bo mais yo bando bande ko ya oteka face no ka kufinga bato ba insanité makambo a bêtise mais ozara trop sir na yote vraiment na comprendre phénomène atona bana mibale na ebité moto abotisa yo na ebité est-ce que aniti ma appelé que wingam na botia fiwa pona intimité ça ba mibale muso abotia fiwa komo wanga bitenga te fatali ka degra mwasi atali ba géographie atali ba histoire na nzoto habité tete ba iboma munde poezate habité tete yete on a solo ba boba ba ma Francis Sambisa ba géographie ba histoire ba papa kimba yebi batalaka ba mona kabiso. Voilà, j'avais tout ça dans ma main, comme ma fait dans un signe, tout ça dans ma main, les balles à Karine. J'avais les balles à Karine et Salami, critiquer les gens à côté, bah tu vas critiquer, on va le dire n'importe quoi, bah louer Sali à Matanga, Mangamboé, les balles à Anna, Babali Mobali, yo en tant que moi na Karine, les boussons de Romi Bengaka, mais on a quoi yibisa biso. C'est vrai, maman na yo, abali, papa et vie. Bon, moni batu alubaka bilobela, moni Karine ngazana. Na ndinga mabete non asali kamote bat bavanda baba eza bien au senti faut bat ba dosela on va analyser belé pour ba kotsa ba vie gauche à droite mais na éviter na poto so sala matanga ezalaka mais na poto na ebike ezeni on ezaka ça kaso na lobi na poto na ebike salle nyonso tout ba kosela ngo activité presque tout posé moto bazoluwe moto super rosa salle na yande za ba fete yara matanga yakani entre eza ata pa ape comment nango. Bon, il y a Karine, faut le baka, bon, mais là, ça là, on a pas tout. Mais la monnaie déjà fait Karine, les gars qui toko. Na monnaie qui les gars qui toko, bah, makinda qui babina, comme on est Karine, n'azana, il faut qu'à battre critiquer pour sa star. Ande mona bangote. Ceux qui fait un sous-titre, fivet, sonne bat banga balubate. Loke za Karine, faut critiquer. Ngaka ese mona ngeza kake Karine abalaki. Lo bato bako chancer moi maluba ngaku na kanse bo bakutu yekut ndenga zana akobala lisute akobala te boye po boye déjà que ba famille ya mobali balingi ete banduko le bimai na YouTube kaso na lobi bobe ba famille ya balinga ete mais le lokas ko boko chancer boko mika ezaki place ya matanga place biso to gagner binyango place to gagner ba ngwa polenga kuna kanse kutu bobaki ba famille ba yakite boye mbongo boye ba bumba te mais local buika ke fête ya Karine ezaki na sala matanga c'est bien car local to zaki na ba famille ya mobali na ba famille ya Karine na ba base ya Karine na ba na membre ba chinois local ba sala déjà fête ba bale Karine ezaki na sala matanga félicitations à Karine Mokodi babala ki yo déjà. Voilà, merci la Chine. J'aime tant la Chine. Il y a déjà commentaire, il y a un drapeau la Chine ne peut pas kawana. Il y a déjà ma autorité. Mais oui, il y a la Chine boya mangate. Il y a solo. Le fait d'être yambi. Ba chinois bana membre toujours pendant que la Chine nga kutu ki pate ba chinois bana membre ba mama autorité wana nya super biso. Voilà, j'avais wata ozali mutu ya réseaux sociaux banda kala
toyebi ba chroniqueur babalaka tout ça dans comparaison ya ba prédateur ya ba chroniqueur parce que surtout le but coutumier c'est tout ça les erreurs parce que Karine Mokonzi a sali prédateur o to binga lingala kanga lopango nini oyo yebi ya chroniqueur to chroniqueuse oyo leki ya oyo ekokaina ya Karine Mokonzi bon toko sala pe ba comparaison na to mo libala nyonso za libala ba tu nyonso babala ba famille belé ba famille musu babala na ba degré mo balinga bateka bana bango ba famille musu ezaka ke amo ba symbole bali mwana bango simba nzela kende omosi to bando comparer fête na oyo ezaki bien oyo ezaki mabe oyo ezaki bout ezaka na fête oyo ba benga ngo qui est mariage des rêves oyo ba tutu internet oyo ba sa félicitation ba nda oyo kota polémique moyebi bali muninga bali bo sepela ba vanda madame mais un sou no yebi so lelo libala ngoza la suite mais libala ngoza la suite na ebité so vanda sou na kitcho to vanda pone libala des rêves beta sou di sou eza la suite wap na vena Jordan Fonseca un super play Jordan Fonseca un super play ya Paris wana ayebi batunanga janvier fiona libala ngoza la ka ne otana me vena pe Jean Robert Vita papa na yuri pa lubana ngatunenga est-ce que fiona bala na fana na kindu bo ngabite libala eza esute surtout dit que tout le ke Karine lekaki ya kingandi lekaki biso lingileke bande ko na biso ya basi o bozubala bovana ndaka mabala c'est ça bon libala na ni bo sepesa libala na bon ngana mona na mona meke tilo lo bavani no bakabone te do ka pa problème te et le na YouTube te na félicita Sarah Toula na félicita pe Deborah Bouanga na sepesa pe nani camarade nango Jolisia Samp ozomona meke bande ko babala boyoka ata problème te bien libala yango wana naza te pona Mosaou depuis azaki chroniqueuse ya babala memai bongo ozomona boyende bien linga mutabali bavandi na mobali osanti makabwa ezalaka te neti nga sepela na basere na biso bakamba poto loka ba Claudine Buka motema inteli ko prêtre Claudine Buka abala na mobali bazalese ozomona nga na osepela bandeko na biso oyo bazobala nde namoni Karine Mokonzi na papa Evi Kato Chantilly tomoni pe mani ya Malika na mobali na ye ya lipasa babe en Jimo Paradis ya boyi na bon sava ya kinya ndenge basara to la biti na Kinshasa ozomona ya weli na epoto te bon sava ba bonne chance na mani ya pe na linika libala wana ezala nde bien bovanda pena na mobali na yo ba comportement ozali ko afficher na YouTube félicitations olongoli mwa boisanga au pamboli président Mania te omoni na bango na bolingo nyonso omoni ya Mania na ndenge mabe boende toza omoni totalaka ba comportement ya bato mana mois dernier temps omoni pe a changer moi mki parce que moi sans sa responsabilité c'est bon na ozo engagement en plus ozomona ke ba parents ya Mania baza bato osana bo ba fantie te pona yebi famille na très bien na yebi pe libala na yebi na so Clarisse Muyembi motema gilenga tibe o santi ke ndenge bazalaka na mobali na ye o santi so sana cercle talaka cercle Clarisse Muyembi motema gilenga tibe couple wana banda bavanda tilelo siko ba baza ba parents ya Mania parce qu'on a talaki déjà na mona ke libala oyo ke moi musika eza babala msuna pesa ngo chance na telka libala ou pas même 6 mois pour tout à l'heure quand tout le monde va mentir trop tout le monde va 4 mois kokate na se bonabi oyo kutugo et simbate o babali pour ba prouver batu ba bala na ba sentiment yondo monde ba Karine bazwa e motan bazwi motan na mibana boboyi bana ndenge za rapena mwana Mania déjà tant bando zani tout temps bonne mobali nyana na ibaka pour tende ko ça ça fait mobali nga yo na ibaka déjà bazwi pe motan ba ibani pe ba comportement ba pe moi si na ye moi c'est pas éduquer mobali na ye en plus ba parrain na bon pe ba éduquer bango bongo siko exemple à suivre ya oui chez code amboka na peso bango te place ça l'exemple à suivre pendant Mania na peso ba félicitations libala ezala bien ba bonne chance na yo ba tu pe balanda moi le colonel na dit que est consciente à cause de moi maïli est consciente le rachou ta siko baninga yena be yanke consciente wani omoni ko sekate o mara na lo barane bo il faut azwara il faut yo kakatala omoni Mania na ndenya mabete Mania yesima ya lo rachou na makambo mais tala ne Mania boto omoni ke Matira se concentrer vite aso se concentrer vite mais ça mutu mususu a se concentrer vite le quoi nani l'orachou mutazaka e konseza l'orachou aye bani yon salati merci nafi il faut yebe lo kwa zo sala na vie afungola chaîne avandisa e kakabu ye kaka vi na eza kaka
bon fort ni nalanda baninga mabe wa accompagner osaka complexé beaucoup ani zonga yo zonga pena ki mwasi oza mwasi wana nyonso o bango ba bala bango lelo c'est concentré vie ma sœur vraiment j'ai vu wata na libala ya Karim mutoko tozali kozela a féliciter Karim ezaki Yvette parce que azami na imare ko so na ntango moninga bali ba be to lobango bien moninga bali c'est là mais to mona ki Yvette ko sala ba live jour et anniversaire na ye abosa ni keza jour anniversaire mais ya zo sala ba live pour na ko critiquer libala ya moninga ko finga libala ya moninga d'après yo le bali no ko lo bana mutu bon il y a déjà un mutama bendoki zabolo talaka ye ya bala mais libala ekufa est-ce que c'est na muninga bala déjà ba kuma ba etire ma muninga pa kipana bon yote muninga o le la pe so view ape so combo yo sala no ba combo na yo par rapport ya ba vina bino ya ba kindumba na bino ba vina bino ya ba bula walo mais muninga benda yo akotso na mondo le po ba yeba yo pinda ke camarade Karim Mokonzi o ba no swapi mo vio ba pe defo sa chaîne YouTube fona za bobo yeba na sima ya muninga o lelo à part mibali ils en a vu mususu o muninga peso ke o ezolia nango faut zapper mutama la vraiment faut total apeka bolam batala ka mabete faut total mo bolam ça le biso ba janvier o to vandara bo Nathalie bo na salle l'électricité mais biso ke na ibi mbula na simba esu ata tester Karina Laxinga cop mo bo na vanda penda bonde ba yambinga bo Nathalie bo ba ya wuli mushed code mboka bazo benganga Nathalie partout na France Belgique ba benganga lelo moins 100 moins 50 il faut na zamuta et na facilité nyonso na ndenga mabete ba majaki moi sa mundele ba otinda na fandi benaka ba Chantal Mampuya bazotinda siko na fandi pena na tali bo malgré tout ça na ba problème moko muninga bali obando sele ba live omoni ba mususu na vie na oko sayote nazoko sayote te on nazokende omoni nazoko sayote ndeko nanga mobali tobosa na raté omoni bana lingwa la baesa biso ngale kana ba bijanve bobosa na kabibino ko bosa bibiso tobosa na raté ezana ba bosa na facilement ezana ba bakanga ba kindoki na bomwana Luka ba Yvette Kalombo mututu ayebi na lingwa la wana soki na bakalembelembe okina ba mushi bebi eke ndoki asubaka na mbetu mesiko batu batalika kipembe wana batalika bo fio moi meti loka bo lokola kusu batu babosani mentio kande kindoki ane zakaka ndoki azaka o apumbwa te ndoki musa zaka na kimutema be maloba mabe ozobimisila baninga yo bota mwana ti pourquoi ko vandi la combo ya muninga ki robota na César yo en plus oza mwasi oyebi passe wana ndezalaka olingo pesa muninga passe mo na maloba mo isa ba maloba mususu ko elandaka me ya tari déjà ni et sans effet ya za mwana pasteur aza mwana ya pasteur Yvette Banlobano e ko simba te pona Karine na samilaka n'église à maman Hollande ba mama wana na yebi so prière ki na etoke zongi ya kosakana te yo bobi osambela kati bino boso ki sa frère Mike Sony ba frère Mike église yo sambela ya frère Mike Kalambai akoma osambela kuna ngape na mona mwa defa kuna ponga pe na kenda pona kendaka siko ozobebisa image église yo kenda ke église mo ozolakela mutu mabe ozolobela mutu mabe ekomela ozanani en plus bato bakenda ke église wana musutu mutu muso okete mais ya samba na église wana pourquoi ke batera bango nini na seke akokimisa bandimi emsunga pe na zabo déjà emsunga ko bandokima na ngape déjà vraiment na ko bandokima na ngape déjà siko to samba ke église mo parce que na oto ya ke église wana yo vandi beaucoup de la peine église mon église ya vanda kuna ngana fa na mupanzi to église mutu mutana motema na ngaki na to ya église wala ndaba maloba na te to kutani boy mutu asala ngelo kazate wana ba grimace ba kina nango gauche à droite ba chanzende na moni bango bazalaka msutani ba na l'église ba zu kindoki batiki na porte à côté de l'église après ta aussi ça joue à récupérer kindoki ne ake na ngokuna lingwa. Merci Jean-Pierre Wata elo ni neleka entre Jonas Serre na yo Fifette
Bon, wana ser na ngati Samiga amba na peso mbote place uza wana. Moi Sinzambe to ngako makasi Samiga amba. Omoni aza ser na ngati. Na ba ser na ngeza ba Karim Mokonzi, ba Jael Show, ba Cynthia Wadol, ozomona ba Afilora, ozomona ba Glody Diasuka, ozomona ba Maureen Bola, ozomona ba nani? Ba gra onte yaza sous ser na ngati. Ah, longwa ser na longwa penza. Ozomona blake ba Sarah Bolingo, ba Magali Kongolo, ba Sarah Bolingo, Magali wana Kongolo, penza ba ser na ngati tozana ba. Junior Gazo to o bazala ki mutema mabe na kari na ikataka bango facilement. Omone solo kezo boma ki mutema mabe. Elo kezo boma eza ki mutema mabe. Oyo bimisa bilo mo mabe. Te elo kezo boma ki mutema mabe. Baba fimo boso tali ka ko vando tali ka kati na ye. Izaka lokwa nzoto na ye. Ki mutema mabe na nzoto. Na elongi na munoko soko tali ekabo mabe nyonso alata ngo siko basepela na ba bénédiction moninga te ezanga te ezakari ezanga te ezakari ezanga te. Voilà, je vais wata Yvette a sali deuxième chaîne parce que bloquer chaîne ya liboso il faut pas bloquer mon cas après ayi na live ko ça va tuki on t'a bloqué nga chaîne eza saratola koka moi abandi watake yo na mafinga abandi kofinga yo il paraît olalaka fifisi wa garda yo olalaka na restaurant na terrasse na ye ozanga place ya kovanda si oganga la Chine c'est la Chine ndenge bo kanisa na bino janvier tabela ka bino ba mama ba banani mama Chine ba autorité ba mama ba na membre tout c'est janvier la kana na terrasse bino bozana bino wana ouais na pesi na mot na SK Sylvie Kaili, SK na peso ba moto place en direct na Kinshasa babi ya sala na Kinshasa mo sma pembe kitoko na pesi ser na Chine likambo botela ngo ba commentaire bon na nyalo baboye problème kinzi mutazana ba fan ko le Karim Azate c'est ça mutana ba fan ko le Karim Azate Karim na ba chinois ana bana membre ana ba mama autorité en plus ba mama na balinga mutu tout o soutenir Karim ba soutenir moralement physiquement notre zo ba problème awa ya accident ba baladanga ba menacinga pona kai talaka ba mama ndi balala te mutu moyo soki na bina zwa traitement na mbongo ya famille na biso na kufa soki na zwa traitement na mbongo ya famille na nga wana na famille bien balidisa mamoke baza chacha kezo na poso na bosenti Christophe Lova na bosenti ba Jennifer ba mère na ngapi ba na ba Belgique wana ba oncle nga ba mama du bazali bazebele ba Isaac Parquet ba mama tina ba bazebele famille na famille ba mazozo ba bayebi na pesi ba mboto ko ba na biso mais na so na biso ke na zwa traitement na mbongo ya famille te pour famille ba rotinda mais na zwa traitement na mbongo famille na zwa traitement na mbongo ba fanatique ya Karim la Chine omoni mutu mutazana ndenge ya vivara na yo so na bina lala pa fifisu ate emsu na ko bana kosi fisu ana ndako ne ana terrasse ne so to sister ke na pele mo na vandi pa ne na vandi ngai na ba ambition na nga vie na bandenge mo bungala na nga bingi na ba hotel confirmer biso olalaka na terrasse ya fifisi wa to na terrasse bete ipa ya fifisi ipa fifisi c'est so la paix déjà ipa fifisi mbalebele mais mingi nga vanda na nga na ba hotel pour na ba hotel na linga na ngai penza te oui video viva na hotel na linga na nga te ba yobika biso ba mona biso zaka lelo lobi yobika batamita mabe bazaka bele so mona nga préfère un na vena na futima $15 na nga biso intermédiaire semaine pe un mois na vanda place na beta siko na machine na moto em so fitela na ndako ya $200 na leki ngana futa siko beta $15 fois 30 et c'est combien ça $50 $15 fois 30 $15 fois 30 $450 ah ozomo na moto afuta siko $200 na mois parce que $450 wana déjà ndé na zana na maboko so na zana ngo dikubu yebaki ah so na bina zo studio ya $100 na ozo omoni loko bomba oloba wana 4 mois ba garantie eloko boloba azangi nde maluba po ba yebi ndenge omoni ye pas ser na yebi très bien omoni via souffrance mutayani nga bien que merci Jaël merci Jaël merci Jaël ya omoni kutu ya oloba kutu ke o janvala la pa futa ya bande ko la wapi avant Jaël azwai ase boyebani oh ya ndola na bandaka ba camarade abande ko la na bandaka ba camarade na biso ke na ni Fivette bande ko souffrir makasi si Jaël azwa nde Fivette pour que Fivette azwa ndako
akoma stable Fivette ando vanda vandi koto bana koto nyonso kotavanda pa ba camarade tambolaka ndaku te so talie bonzoto makwanza otalie bonzoto mapalata géographie ozomona ya kosante moi si mal propre omoninga so na vandi so na lobike Paulin nazwa 500-600 dollars na bantan omonika ba mama ya la Chine na ndenge mabete bolimbisanga mama la Chine ngo ba nani zila pardon ko ozolo ba bongo ozolo la ne pas fifisi yo omona te ba mama la Chine ba sundole na bango yo te zila to kino malengo mona na kino ma zila na sera ilo mera na tanga ka ba komba ba mama ba Chine wana presque ona yebi bango omona bon omoni bakuma ba machine so na bado tanga bango omoni na lancer défi omoni msusu pona na ba makamna ngamo te on lancer défi to lobi na caméra to mona on pe na caméra bon et au mana lingi mama mo benga nga pole nga na za la Chine na tindela ki janvier boy moto mo nga na za mwana membre parce que ils ont déjà saboté déjà un combo ya Karim Mokonzi dès qu'on saboté la Chine qu'on saboté bana membre tu vois balobi déjà que yo ganga trop na combo ya la Chine mais la Chine ba kanisaka yo te asundo la personne lobi la Chine ba kipanga te lokuta omoni nde nazawa na rastable msusu batu nsusu ya la Chine balinga te batanga bakomo na bango baza ba chinois me bakabila nga pole ngana yeso ke na semaine so na vandi bo di na vanda na ba masa nga ba bike so na zanga $100 na kosi ba fanatique ya Karim ba idanga ozomona so na bilelo na zwandako c'est ça ozolanda na lance au défi na ba makam na mo fena zango ba tanta omona me na yedi na nu fiyo na mongo ke okota tiki ola na mami na te omoninga omoni ba avion bato ba mataka wana pole na matangu na oki na ozonga ngana oki ba avion teleza kende ote ngana kena te ngana obeta tour na beti tour na zongi na oki vanda te na obeta tour sala mutu mutana ndenge na ye ngana na sala lokale ke tu ngana osala par rapport ya mwana Karim parce que je me suis dit avion na défaut na minute na YouTube ya kale te kotika avion na défaut ça un problème miti na sens so ok ozongi za gravité ba ken pena ba kenda pe bazonga ba France pe ba kenda bazonga so beti détourner peut-être ça ngo savante ozomona so na bandika boloka na be ba maman la Chine otaka na on ba kombo na otang to bandika ba ma CV mo TV ba maman date muziki ozomona ba ma Gisèle muziki ozomona ma Belgique ozomona ba mama de la Chine ozomona ba mama nanu ma Meta ba mama Pati ozomona ba mama Leslie ozomona ba mama Rejeton ozomona ba mama balanda nga ba mama na ma Gabriel ozomona ba mama nani ba mama Denise ozomona ba mon cœur sensible ozomona ba mama Ida ba mama Ani mon cœur sensible mon cœur sensible alors commenter ba mama Meta ozomona ba o senti ma nizona Eka de Karim Mokonzi papa tout va bien ozomona na zoyi sao ba fille de chance ozomona omona ba mama Fatou ba mama Ilunga ba mama Hop ba mama Rejeton ozomona ba mama Divine ba mama Renaline coach officiel ozomona merci Bajat ba mama Bazebele ba mama wana na otanga ba kombo wana ozomona ba mama Jackie Mwasa Mundele omona ba mama mère na Francine Sambwisa omona ba mama mine États-Unis musuku talingana tanga te na bien ka mo privé wapi na bien ke mo privé so na yebise ka problème na nga mbala moko omoni na kebo mukoto ozonga na ona oyo la so msusu iloko moko ya mukipo na ozona nga ba deux chambres ça note nga pour moi studio ya moi toilette na kati na ndinga si moi lix kaka kwa biso to abata ba tan ozomona ola tsoke na oya ozonga na oyebisa ye ozomona mais déjà nga mo janvier na zawa so na bina zuwango lobi na okozo wango biso tokutana na ba camarade na ye biso to mama yele biso okutana na ba malikati tokutana ne Equity Bank moi carte bancaire salaka ozomona so li muki obomi muki so na bi teke ba kam biso na liba ba fani ya Kariba idanga te wana amukutana amuna na kosi na beli awa na biso ke moni monsieur Franklin 10 vous sentez bien que pia sans compter ça la batunsu batinda na ba privé ya sanga te janvier biso lingana biso ko yibate meto linga Kari to soutenir Kari omoni loko ezo sale bo eza soni
place abande kolia lipa bakati na kibomoto bondenga sana kozwa na ete omonde baninga babeta tolo ke na kitoko na za mwasi na affirme yo abeta tolo na nini ande ko beta tolo na chaîne wana pe siko lelo mais za mwasi ya beta tolo te yo beta tolo ki mwasi neta za trop sale aza trop sale aza bien te Monique to sale mission ils a trop calme te na solo bandega zali est-ce que yo penda ba ko pesa mwasa modèle loka fivette na yama nanda mabete aza mwasi otale mwasi omoni nankoi na bofo na fivette na ozwa bofo na biso fivette ya mwasi elanga koya oyebi tali omoni atane elanga atane elanga bachelo pe savon et fivette boy na ozwa savon yesu na ozwa savon janvier omi pena ko na baso belanga sibino mi bale na ozwa savon na ninga kutu omi savon ni no singa belanga ta munganga belanga ta munganga c'est yo devant munganga na fivette pour une be munganga na ebiso j'avais ça baka posa te mutalo kwa kala vraiment mipende ya nani aboni boye il faut zapper ne lengo comme on a mipenda mutu za masse ezali mais il faut zapper propre il faut zapper lengo so mona mipende mozo simba bozo kamira makwanza boni boye ko ndesa mo baninga moi lis au senti moi velu yezate loka mira makwanza zo kwanja pe boni boye yaka ofele bakabe mutaza loka cadavre mbome pe no ata yo fele na ozwa ite ata yo fele na ozwa ta savon munga zoto na bofinga na uta poster moi ala ta caleçon nani aposi okola ala natala ki caleçon penda nde na moni moyi pete aboni boy ko nde na moni ya kanga gi snap kanga gi snap ndenge za akanga photo normal bino bomoni la mukila fivette na tongo so moni la mukila fivette olia te moi mobalo kolia te eza mona moi c'est la mukeli ya pamba munoko wana munoko solo yande ko buleke na ndenge mabeti yando bule loka chaîne ya ba 9000 ndenga zana loka mobala zante ye mobala ne zande chaîne na mafinga lelo pesiko ba to ko monta ba bité to ko mo indike masibana bazokola te biso to na ba jarene na ba chanis na biso to na ba jarene na ba chanis na biso ba fanda bo mona mama moko ya kaka ebembe aya taille de sanité la chaîne mais fipete zana bana mikolo azi photo ya bongo a poster eza collecte nini na bana naye parce que bana moi ne moi c'est là et bon yende ngazana est-ce qu'il y a une éducation bien mutaza na éducation bien yebana kakati ba propos fivette abimisaka na TV ou alobaka est-ce que mutu aza responsable akobisa mama bon neti nga finga tenga alobana yede ba vérité pona za na bana nga Jarel nanga za na 13 ans Chanis nanga za na 10 ans bampisi batangaka ozomona na yeba ba propos ni o nazo bimisa na ko yana ba lofinga fivette te oh fivette de banani na ote na ono baka ke fivette ozande trop sale mais ka ko soigner nzoto na yo to mona lelo ba mère ve ba solution botema ya kumwa pa bazar soko kepa na ya ko soigner open nzoto nde to mona na saka saka azo aider yo penza bien te na sens ni poa biloko wana ezo sila te na nzoto soko zui mutu ya bien luka ba mère ve ba solution bako aider we ko sila en plus otiki pe via vitamine tali bumone zo koma lokwa kodo balinga bakoma okena ba salle de sport bakadasa loboko j'imagine adasa mwani esala na bien honnête ji ya nini magique adasa magique adasa omeli yango ke kitolo bumo yo libumu loka kodo lingika C4 si promesse kodo ozomo libumu loka kodo en plus oyebi parfum to yebi deoté balinga lo ekosala yo bien lelo moi c'est ça comment okenda ta kote moi ezana moi poto to kota kapa ba chinois moi stick moi de yo moi nde na mona rave na Vigile akenda asumi moi Vigile mo asumi moi de yo na e moi ni ne desala bon net nga pe j'avais seul son benga bon abi maman Brazil s'il te plaît tinela ngata parfait Venzora otaki poto yelanga moi de yo wena desala ka bien il faut ça propre yo de moi la baninga no bazo gagner na mibali baninga no bazo gagner na ba fiancé baninga no bazo gagner na mabala yo babali yo molo baka déformer mibala na ba ose planter pour ni propriété on a mibali bazo boy trop sale j'avais koyoka Yvette alobi Fifette alobi na Sarato la ki arboma yemisu so arrêté ko boma yi arboma yemisu d'après yo YouTube on recommande ya boye à laquelle qui peut Karine Mokonzi ki non moi na ana robota maté
le rôle de bloquer chaîne moi na robota maté anzambe te azwa na soin ya bato babwakele no maladi na nzoto wana za na ba mpese aboma bato wana te bon sko boma bato boza ni famille neti kari kasi yaza mwana tiers bakati kutu bavi na biso edingwe mais lelo bato babangaki lisusu te toyebeke babiloko wana ezala nango bamise en scène yango ya lokuta toyeba bato o yo kati bato babangaki yo mona veding abeta esu bato bakoma omanke veding facilement ozomwa eloko wana azoloba eza ni essence effet ekozwa sarato la te ekozwa karine mokonzi te oza nzambe te yo leki nzambe na valeur nzambe bato basambelaka yo vandi olakela moto yo za nani lakela na bato bakangi chaîne na otomona ubia bimisa baono na mpoasa merci Janvier zwa na soin ya nzoto na yo nano yo babakela mpese ti lelo esilaka te makwanza tika ogrimase bato bana poto babanga banga ndenge babo eloko mo esala message eloko moto obanga message Janvier ta TV zangonga to komi vraiment na suka ebiki ndingi to yambi yo lelo zamba ya liboso te to ko banda ko yambanga yo ka toujours pour to mesana déjà tout ça déjà en famille Janvier wata dédicace na bayibala mbio menga defi na ngeza kaki la Chine na lingi semaine oyo toza déjà les samedi tango yambanga na lingi tango na yambaye na code yaki Janvier ça va alongo kolala chef fisiwa ndingi to oyo kawana e uzala vraiment bien ba dédicace na bayibala ouais na pesi mère na bisu muso moté na pesi ba tungolinga ngaba na membre ba Chine papa pefini papa king toi vraiment na poto belé ya solo ya danser ya kala papa king na pesi moté na bosanité ya uli musheli konda mboka na bosanité ba tutubolinga na plus 89 50 53 549 na yebike bobenga Janvier mama mina États-Unis batutu bolinga ka Janvier wata mama modeti na yebika ba ma Belgique na yebike ma Jackie moi sa mundeli na yebi ma Francine Sambwisa na bosente na bosente batutu bolinga Janvier bobenga na partir conseil na yebike semaine ici la kina olekela bonte mo studio moko na mina nkosi la kisa bon leke oui na mwana la Chine na mwana kari na mwana ya ba mama autorité na mwana ya ba mama wala nena ko ni mala Chine avana leka na molekela place mobo wana fona tika no mutafanda na ngana zwango so na bit mais fona zwango na la ça OK na leki yo soko bombaka te biso to yango so mono so la chaîne omoni mobali te ai okopolololo. Merci Janvier wata bando bo comprendre ko ça l'émission na Janvier za mutu passe. Merci Nabino, Bandeko Bolandaki Bisso parce que vous avez évolué. Il y a une émission présentée par le Moukindouan sur le micro. Nous avons invité Janvier Ouatta. Merci Nagénier Art, merci Nabino sur le Bolandaki Bisso. J'espère que l'eau pas de voir. Mais ceux qui n'ont pas qui étaient là, il s'appelle Maître Avocat Kadjibou, esprit libre autotombe. Maître Avocat Kadjibou, esprit libre autotombe. Avocat de Barbas, on vit toujours. Et bye. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus de 143 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.